dynamique, je soutiens moi. Notre présidente, maman Christelle Kaloubi, c'est à Tozo Tonga Mboka elongo na président Félix Tshisekedi Tshilombo mwana mboka. Tonga Mboka, Tonga Mboka. Maman Christelle Kaloubi Nsiaya, maman présidente Tonga Mboka. Mama ya mutema malamu, olingi Kongo, olingi basali nyonso. Maman Kaloubi Tonga Mboka. Banana diaspora, Serge Kusani Kamwazita notre disapora. Atindi nyonso pomboka kende liboso. Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça dépend là où vous êtes. Bande Konangai, l'air est grave. Yangonga de Konabino, na yeli susu kuna sola na bino. Bande kono so balandaka émission boko kwa bayindo, mbote na bino sika bozali. Kimia ya nzambe e zala mabota na bino, ya bino ndeko toujours. Kongwa lenga mwana fumu kimbangu. Bande konangai, lelo toyoko kutana, poto sola makambo tadi, la République démocratique du Congo. L'air est grave. Bande konangai, boyebe que président de la République, Fachi Beton Félix Tshisekedi, aza ko changer constitution. Constitution na biso bande konangai, ngai Kongo alenga, na tele makatango nyonso awa na diaspora pona kolobaki, constitution ya Congo, il faut ba changer yango. Tant que ba ko changer yango te, bande konangai, tokozalaka na passe. Parce que, biso ba Congolais, tokozala ne l'autre à Rosala pour te défendre vraiment nation, tout bas territoire na biso bana Congo. Yango bande konangai, l'air est grave. Poto bomone na sima ezali marche ya munene de konangai, l'air est grave. Poto bomone na sima ezali marche ya munene ya DSP approbation ou ezali bongo dynamique. Je soutiens mon pays. Ewe kambami bongo na mama na biso Christelle Kayubi Tseya. Mama Christelle Kayubi Tseya ye azali bongo présidente ya mouvement autobengi DSP. DSP ezako soutenir ces quatre oyo ya secrétaire général Ogese Kabouya, ou Azali Bongo secrétaire général, il y a UDPS. Les trois, juin. Les 3 juin, Boebeke, Batuya opposition. Papa Nabiso, Mate Failou, Ye Naepenge, Basalaki déjà mobilisation, Tomonaki, ndenge balasaki appel na bango balobi ke ville morte et kozala bongo le 3 juin bandeko ba congolais ba bimate bo vana bandako na bino kasi bandeko na ngai match me baluka ndenge bomonaka 6 me kuma 9 4 me kuma kiti. Mama Christelle Kayubi Tseya a telemi à l'objet qui a solo le 3 juin, bande quoi DSP, y compris na C4 64, batu nyonso tout, bako kuta na bongo, na place autobengi, place na biso, na échangeur. Échangeur a limité, Mama Christelle a lobi, boya e belé, tozala wana e belé, bande kwa diaspora pe bako benga batu na bango awa tozali bongo na ye moko o azali représentant ya DSP dynamique je soutiens à mon pays papa na biso Serge Kosanika ye pe a mobiliser batu awa bandeko bobenga bandeko na bino na kati ya Congo
bokende ko soutenir marche oyo kosalama le 3 juin bandeko nanga le 3 juin awa na kati ya diaspora na Liège Léopard na biso oyo mokonzi ya mboka apesi makoki na Dide Mudimbu bapesi makoki mpona kolasaki ya solo makambo ya Kongo ekomi kozonga ndenge ezalaka kala. Donc Léopard obeta na Danemark match amical le 3 juin faire égaux la paire obeta wana. Donc bandeko na ngai le 3 juin eza mobange ya date dynamique bango batelemi balobi ke ya solo mama na biso Christelle alobi ke ya kozanga te parce que oyo ezali makambo ya mboka alobi le 3 juin ya kozala bongo na échanger na limité mpona likambo etali soutien oyo ya C4 ya papa na biso Augustin Kabuya. Bandeko na ngai yango bandeko bato tozala ebele kati na Kinshasa le 3 juin likambo oyo ya constitution bandeko toyebaka yango constitution ya mboka na biso mboka ya Congo yambo te tokota na makambo oyo tolanda représentant ya DSP dynamique je soutiens à mon pays oyo ya mama na biso Christelle Kayubi oyo azali kokamba ngo na diaspora papa Serge Kosanika boyoka maloba na ye oyo alobi mpona kolase mbela surtout na bopposant oyo baza koluka koboykote likambo ya constitution oyo barwandais bamemela biso depuis na 2006 baimposa biso yango bakota baarticle na bango mpona kofaiblir biso boyoka papa Serge Kosanika maloba pesi pona peuple congolais. Matondo mingi tolanda. Chers compatriotes congolais, l'heure n'est pas à la distraction. Nos opposants de Kagame qui se sont érigés comme infiltrés, non seulement infiltrés, partenaires de la France et surtout mercenaires aussi. Ils ont prévu la journée morte à la date du 3 juin 2026. N'y sortez pas. Allez vaguer à vos activités quotidiennes, car ces opposants laissent Kagame ravager l'est du pays, laissent la France nous prendre la mine de Roubaïa, n'ont jamais condamné ni Kagame ni la France, mais ils viennent nous distraire avec des journées mortes, comme pour dire qu'ils veulent détruire l'élaboration de la nouvelle constitution que tout le monde attend. Au plus tard, le 30 juin, notre président doit lancer cette constitution et rien ne peut l'arrêter. La constitution de 2006 est émaillée d'articles morbides. Exemple, article 217, qui dit que nous devons céder nos territoires. Chers Congolais, aucun pays du monde ne peut faire face à ce genre de bêtises. Et nos opposants distraits, corrompus, qui ont reçu l'argent pour payer les pneus afin de brûler dans les rues de Kinshasa, veulent nous amener à la perdition. Sortez nombreux pour participer à la marche qu'organise le C4 avec Madame Christelle Kaloubi, coachée par le secrétaire général de l'UDPS, entendez Augustin Kabuya, qui soutient le président actuellement. Nous tous devons soutenir l'action du C4, qui va se solder par la nouvelle constitution à programmer et proclamer le 30 juin de cette année. Merci pour votre courage. Arrêtez toute manœuvre censée de déjouer
l'élaboration de la Constitution que nous recherchons à tout prix. Matondo mingi ya solo bandeko na ngai na bandi tolandi papa Serge Kusanika na bokebi yazali représentant ya DSP dynamique je soutiens à mon pays oyo ya présidente mama na biso Christelle Kayubi Tseya azali kokamba kuna na kati ya RDC pe na mokili mobimba bandeko na ngai bandeko bakongole mpona ndanga na bokebi mpona kosukisa mboka na biso mboka ya Congo, nous sommes agressés depuis 1997. Laurent Désiré Kabila est parti. Tozalaka na ye na diaspora. Awa na Allemagne, na Allemagne, na Berlin. Tozalaka na vie na biso awa ve Laurent. Babomai. Bandeko na ngai. Kunda Batouare. Abomi 5 millions ya Congolais. Akenda na ye, akenda kovanda na Rwanda. Calmement, bana na ye, baza calmement, moussou baza na ba États-Unis, kunda bato aza na ya l'aise, donc akoma pe ko diriger na musika, azwa mouvement na ye wazaki nango, aye ko tika yango na Congo, Joseph Kabila. Bandeko na ngai akomisa bango ba député. Mouvement na ye armée na ye ya CCDP suki mboka ni suki SB ni wala bandeko na ngai bakota na armée na biso. Bakota na armée na biso mouvement ya kundabatoire ba soda na ye. Oya bundaka la bango babomaka biso. 5 millions ils ont tué au Congo, RDC. Ba Congolais te font la mise. M23, Joseph Kabila, c'est lui qui a créé ça. Na Nairobi, c'est lui qui était le président. Ba Bomi Biso, plus de 10 millions. M23. Bato bakufa bazo changer ka poso. Ndenge Kameleyo a changé ba langue. M23, lelo komi epa ya Cornel Nanga. Mais bandeko na ngai, eloko zo kamutsa ngai biso ba Congolais, nazo yeba te na ba opposant o baza ko soutenir M23, pe baza ko soutenir Paul Kagame bandeko ko kamwa. Constitution oyo tant que toko changer yango te, bandeko mboka na biso ko bonga te. Toko zalaka na se ya matambe ya ba Rwandais, biso ba Congolais. Bano nyata biso kaka ndenge banyataka ba fourmi yango bandeko na ngai to fongola miso na biso po parce que likambo oyo ya Congo bandeko eza likambo ya kosakana nango te yango toyali kosenga ba Congolais to zala penza batu to soutenir président de la République balobaki Congo ko bonga te mais na yebisi bino le Congo toko resi toko bonga. Ba rocade zo salama na ndenge partout dans la République démocratique du Congo, il y a des chantiers et des chantiers. Ils ont salama. Baza ko beta Congolais linga mboka e ba salama jimo ba beti nzete pas ba moko ba building et tongami ba zele te mboka oyo Allemagne mboka to vandi bandeko. Na 1940 à 45, ba panza ka yango danger. Ba panza yango. Mais po ba allemand ba construire mboka o neto comme komona ngo lelo, bandeko ba umeli. Chaque 5 à 10 ans, ba yeba ko bongsa ba nzela ba autoroute biloko na babo. Donc mboka o e umeli po etongama, pe tongama kaka. Donc ndenge zabo bandeko la ngai Congo, RDC, président de la République, a rotonga mboka oyo.
botoroute kotongama bahôpitaux déjà tongi bauniversité gratuité ya enseignement ekoti déjà na mboka bana nkoti batanga ofele bandeko na ngai bazotonga banzela nazoyeba te opposition oui opposition na mboka nyonso ezalaka mais soki omoni opposition eza kosoutenir pays moko eza koagresse bino yebaka ke solo eza so opposition te ce sont des traîtres il faut faire attention bana Congo fongola misu bo fongola misu na bino parce que Congo alenga yaka koloba makambo solo ambola yo vraiment na initiative oyo ya monene oyo jui ya kosala biso vraiment DSP dynamique je soutiens à mon pays donc biso tout toza pour yango toza ko soutenir mboka na biso na sima ya président de la République Fachi Beto Félix Tshisekedi nzambe pambola bino partager vidéo oyo partout les toza les 30 bandeko langa ti les 3 oyo bandeko toza les belé ndeko keba surtout ba kwado ndenge papa César utoloba ba kwado bokeba na bino koteka ba pine parce que bokoya ko bebisa so mboka po parce que mama na biso Christelle Kayubi alobi le temps bazo sala marche le temps pe mbala moko baza kolongola ba salité nyonso na nzela likambo komi na Congo mikolo yo président de la République alobi ti le 30 juin Kinshasa pe Daniel Bumba gouverneur ba telemeli ye toyebi te soki osukile ndenge nini parce que président alobi a comprendre bango musale lekebeli mama Christelle alobi mercredi wana le 3 batu nyonso tokozala libanda batu nyonso il faut babongisa Kinshasa koma bopeto eza likambo ya soutien ya mboka na biso balima batongaka mboka na bango bango moko biso soki balima batirke bayedaki bango biso pe toza kosenga na bino balibanais baindien bino bato boyaka na basosiété na bino mpo bobebisa mboka tozolanse appel mpa ya mokonzi ya mboka surtout mpa ya mama présidente na biso mama Christelle Kayubi baindien na balibanais tomona bango na nzela bakendo basala badétoyage il faut babongisa mboka wana po salite nyonso ya Kinshasa eza bango bato baza koya nango awa na kati ya Allemagne ta balima bazotonga mboka na bango batirke loko bavandaka awa bayedaki bango basalaki bafrançais bamarocain bayedaki bango basalaki na baalgérien bango to basalaki babelge mpe ndenge moko donc biso mpe tokotelemela mpe baétranger bozela tour na bino mpe kokoka merci mingi ezalaki ya bino ndeko Kongo alenga mwana fumuki mbangu tokuteli bongo mbala nsima toujours na DSP dynamique je soutiens à mon pays merci na mama na biso Christelle Kayubi nzambe apambola yo merci na Serge Kusanika oyo azali kokamba DSP awa na kati ya diaspora merci na Didier Masuki merci vraiment na kati ya Suisse kuna pe dynamique DSP peza kokota toyebi ke Didier Masuki aza kuna en tout cas merci na bandeko nyonso surtout oyo bokolanda biso kimi ya nzambe ezala kati na bino vive le Congo vive je soutiens à 100% à 1000% changement ya constitution Congo alenga mona fumuki mbango tokutele mbala nsima matondo mingi dynamique je soutiens moi notre présidente maman Christelle Kaloubi c'est à tozo tonga mboka elongo na président Félix Tshisekedi Tshilombo mwana mboka tonga mboka tonga mboka maman Christelle Kaloubi nsiaya maman présidente tonga mboka
mama ya motema malamu. Olingi Kongo, olingi basali nyonso, mama Kalubi tonga mboka. Banana diaspora, Serge Kusani Kamwazita notre disapora. Atindi nyonso pomboka kende liboso.